sauté. Bon dimanche à toi, Adnan. Au cap. Et on a gouvernement, on a bisoté. Biso tout les canaux gloire, on a bakangi bisoté, baleki biso. Oh ya boka ngunda, oh ba mboke ya mabe. Liboma. Bien en classe, et à bien. On est classe, et à bien. Et à bien. Sauf autant à te au réfléchir, te. Sauf autant à te au réfléchir, na bilo qu'on a te ba mémo na mou pépé. Moutou, oh ya un problème na gouvernement, ya mboka le kaka aéroport te. Aéroport, et frontière à liwa. Aéroport, et frontière. Nga ba deuxième voyage na ngana bana leka na passe parce que ba kanga na aéroport. Mais il y a qui maka voyage à liboso. Makwanza ba posiye. Bon mona makwanza otelenga ni kalata. Mutaka piercing. A otelenga ni kalata. Mutaka piercing otelenga na. Ba tina mango yenere. OK ne boy ke no mona mutu boy lo bana bango mutakala na yo bango ba lokuta. Ba otuna eka question liboso comment tu as passé l'aéroport? Comment on t'a donné les visas? Les visas c'était à qui? A Fali, babengi Fali. Taba kwe na bureau na edi badiata. Mama pour babenga directeur ya marketing. Parce qu'on est venu faire le marketing des concerts de Fali. On va appeler le directeur de marketing et quoi et pas badiata. Badiata quoi expliquer que non, on l'a amené pour faire le travail, elle a fui. Elle n'a aucun problème au Congo. Bizengi beaucoup na biloko ndengo ne faut zaka gel ma kwanza mutakala piercing ba koso bongo neti nga ozwate okosa na okosa ngedi okosa te nga za makambu na nga ya bomona na fana na foyer na foyer aba na foyer ya bona fana na foyer aba na foyer bomoni mbeto foyer. Vous voyez un foyer. Vous avez l'accès à un foyer. Ma femme a un foyer. Vous voyez un foyer. Parce que vous savez que un foyer. Na kosi. Oh, un foyer. Mettez libéndé. Vous voyez un foyer. Vous avez un foyer. Vous avez 115. Vous avez 115 mètres foyer. Yango, ils ont mis libéndé. N'est-ce pas dans la classe. N'est-ce pas dans internat. 115. Domiciliation. Voilà. Oh. Oh. Je vais expliquer bien on dirait. 115 des amis balais, hébergement d'urgence na domiciliation. Et hébergement d'urgence tous en ablo côté. Ils zoba. Bien peut voya poton boy baté. Si on a un hébergement d'urgence dans un bureau, oh bah ça fait un bureau dans les fans d'abord. Oh ça hébergement d'urgence T, oh ça centre à domicile. IN Kaker masolo elamuki ozali na posa ya kokitisa nzoto mwasi tope mobali IN Kaker kondisa libumu pona libela yo oyo ozali ndeko batashi etondi yo na libumu tope banduta ozali na bapeau noir na elongi oyo babouton esi etiki yo ndeko mwasi ozali na banoir na katikati ya mipende IN Kaker solution ozali na bokono diabète tension épilepsie, cancer, IN Kaker, ezali wana pona bandeko nyonso. Benga IN Kaker okozala desite. Ozali na pota ya libumu oto bengaka hémorroïde. Benga IN Kaker. Oumeli ozali kobota te na IN Kaker ata na 70 ans mwasi okosimba mwana. Côté etali papa IN Kaker nde masolo bino moko botala lolenge telemi ya koloba ezali ebelete pona papa benga IN Kaker na bulembu nyonso ya nzoto okosepela IN Kaker solution pona libela IN Kaker mwasi akokima yote IN Kaker bokono nyonso ekosila domiciliation ba pesinga domicile zoba yo msu zoba msu yo wana centre ya d'urgence okoza na biloko ba saki bo biloko za rabo
Na urgence biloko ezaka boye. Oyo eza domiciliation. Na urgence biloko ezaka boye. Biloko ezaka boye. Na urgence ozala placard boye. Urgence ezali bolali na butu bolali bolamuki na tongo bokei. 115 ya urgence ezali bolali bolamuki na tongo bokei. Bokei. Oyo eza centre ya domiciliation, hébergement, on m'héberge. On m'héberge zoba. Eza centre d'hébergement. On m'héberge. Afandi awa, ata 10 ans na rozala awa. Ata 20 ans na ofanda awa. Eza hébergement. Zoba. Boya poto me bozaka ma ele te bo s'intégrer ba zoba. Eza centre d'hébergement. Donc ata 20 ans na ofanda awa. Non soki makambo nange ezokende ate sali 20 ans na kofanda kaka awa. 115 d'urgence ezali obengi ba pesi au place akolala na tongo la muki okei. Oyoki? Bino bokosaka bato bokanisi ke bato nyonso to bakoya kokosa tana esa bino na neti bango te. Oh placard. Bokanisi placard oyo eza polele. Placard oyo eza polele. Omoi bilamba te. Omoi biloko te. Omoi bilamba basaki te. Oza zoba. Oza zoba pena. Yo moni yango 115 ya urgence. Omoni douche te. Oyo eza domiciliation. Omoni douche. Omoni savon. Omoni babanyoka. Kizengi zoba. Zoba. Oza zoba penza yo yango poto yango boyaka. Omoni yango 115 ya urgence. Yo moni ngana kima mbangu na tongo. Omoni ngana kima mbangu na tongo. Omoni ngana lamuki na fandi na sokoli na fandi. Yo moni ngana kima mbangu na tongo. Omoni ngana kima mbangu na tongo. Wana bakima mbangu na tongo. Yo moni hébergement ni ezaka bona tika ba brosse we onyo sobilo nanga. Ndo nanga na ventilateur boy. Donc kima na mbangu na 6h du matin. Omoni tembe tunanga. Omoni te ba valise kuna. Kizengi zoba. Zengi zoba. Zengi zoba. Ba zoba intégration boyebité. Ils ont traité. Ils ont traité. Hébergement absolu. Nasa na adresse. Hein? Nasa na adresse. 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 Place va courrier nange yaka. Nasa na adresse. Tana isa na Paris nasa na adresse bokati. J'ai l'adresse. Nasa na adresse. Place va courrier nange komaka nasa na adresse. Nabo ba fan sanga ba courrier nanga siko yaka. Ya mona 115 au kima mbangu. Nasa na adresse. Mama Afrika liboma. Mama Afrika kizengi zoba. Na luka musala te na zui identité te. Basala kasoko za na mukanda. Osali formation. Étape wana na comité. Nazaki na étape ya traitement. Nazaki na association nanga za na adresse tenga na adresse nanga propre na kombo nanga. Ba courrier nanga ya na boîte postale nanga ya kombo nanga. Nazaki na période ya traitement. Après na koti na période ya formation. Après na koti na période ya musala bizengi. Est-ce ngunda no eza ngunda nanga. Ngunda na yo eza ngunda nanga.
Pour nani yo lingo comparer ngunda na ona oyanga. Yo oyaka olobaka mboka na bino kuna okitisa ba âge mo ngana ya malade, na ya addict, na ya toxico, drogueur, muta bombe. Zoba. Ngunda nozo comparer ngu poli bo comparer ba ngunda na bino na yangai. Ngana za na pathologie addiction. Soko ebi mo addiction te pathologie ya ba drogué. Bata mitwe sala te drogueur. Na banda me la drogue. Na mona ba psy, na mona na ke na hôpital, na mela kisi. Na silisi traitement après ce qu'on a na kota na makamba formation. Après formation ba pienga musala pour na gagner quelque chose après ba pienga HLM. Yango bazo ga zoba bizengi ba expliquer bino ndenge nini ba zoba. Bizengi bambwa ba expliquer bino ndenge ni yana ba la plupart ba congolais ba zama boma bokele komona ba psy boya donc ça oyebi eloko ça bizarre ozo comparer ngunda na yo ozo comparer makambo yo lobela mundele na obi ngana lobela mundele o ngana lobela mundele yo yebite makambo nanga oyebite mo so comparer makambo na yo na oyanga ote eza centre de domiciliation ya 115 provisoire balamukaka na tongo okimi mbangu balamusi bino bo balali sarabino bato ebele yo moninga en place na fania na mbeto na bato tolala la chambre 2 personnes kaka toza na douche toza na ba toilette toza na réfectoire toliaka bapesaka biso biloko olia ba repas équilibré toliaka chaque jour nde eza boye 13h so na ki réfectoire na kolia toliaka bapesaka biso biloko kolia bapesaka biso transport bazoboyo bokanisi ngunda 85 eza ngunda 2026 naloba na ngelo kote ya makambo na akanga mo na yebi ngana nzambe bangunda na bino bokomisaka bato na ba château rouge bokanisi eza yanga ngana mvuluzi nakoki koya place moko te na dénigrer mabele nanga na kosela mabele nanga makambo bato ebele bakosela mabele makambo na poto babonga te bakoselaka mabele makambo te nalobaki mabele nanga eboyinga nde na ye awa na ba problème na mboka nanga ngana na problème na mboka nanga te na ocréer yango pete botapote lef na ocréer pe problème na mboka nanga te pona za nango te na problème na mboka nanga te na problème na santé nanga me mboka nanga na ko créer yango te boyango bobonga te bokoma tapote muto ana mukanda salaka live na tongo ti 15h alongwe 15h aksali live ti 4h du matin mazana mukanda ana document nakendo kosela bangunza maka oyebi ke tango nazokosela Congo makambo nazokosela bangunza nakoseli kimbangu nakoseli kipanvita nakoseli nzinga nakoseli bangunza o bakufa na bake nakoseli bango pona ozwa mukande pa na mboka na biso te bona ino okosela mabele nanga makambo mabele wana eza mabele ya nzoto nanga nga même le na bande ko traiter ngale na komaki grave na okende ba urgence na loba ke so na kufi bazongisa nga Mundela lobi vena ya soukezani po ba koma on a dossier. Si je meurs, je rentre chez moi. Ba traisa kama belete yango bobongi te. Yango bobongi te. Mukanda ba pesa osala na ngoni. Okoma jalouse manike. Manike ya kolaksa moi 20 francs na ye, alaksa bola mo nzambe na vie na ye. Yo ye jalouse. Manike ya kolaksa bola mo nzambe na bijou na ye. Yo koma jalouse. Nikolo traisa mboka na yo. Poso mabele na biso yango. Mabele na biso yango to ana na nzoto mabele na biso yango nzoto na biso mabele na biso tant bakunda biso to koma mabele a Congo mota bakunda biso to koma mabele na biso non soko kufi bakundi yo awa obongoli mabele en Congo ba bandi ko salela yo mindele bakomo salelo boyoki bino batoyaka koko na biso akufaki mama na biso akufa naza ofele papa na mama na ba viva yo kokosela bango liwa bomona mbebo ya makambo eleka na famille na binoti bino nde ba vrai ndoki yango bobongi te bokomisi ki ndoki wana pa ndezo parce que tango ye obomi famille na o mobimba obomi mama na yo obomi tata na yo owangani mabele na yo ya avant de prendre quelque chose il faut que la spiritualité se manifeste tout ça commence spirituellement.
yango spirituel wana yango ba olongola ba ndoki na Congo au moins ba bar wana nyonso ça ki ndoki eza un démon géant ba telemisa na Kinshasa ba tie ba bar ebele ba église ebele biloko ebele ya mabe démon atelemi azo manœuvrer siko nde bazo nettoyer wana bazo nettoyer ba esprit wana nyonso salité wana nyonso ba boma ba famille te nana ba boma ba famille awa ba boma bana yo somona mama ya déclarer bana te maman aye a déclaré bana na été ngako na linga compte a bien fait nga comme ça na bengani voilà kende siko tapoter là nga so compte a frère fini nga na sepelaka comme ça na longoli okana compte nga ke na bengani ko banga noter na bengani akelo sa aluka siko place en hôtel live nanga nga linga muto asa na frère aye na frère compte na ye a fingi ngai comme ça na longoli na compte nga kelo hôtel live nanga place mususu kene ko fanda ko na sali bien akende siko kota live na place musa ki otala ngona mbonda alokole et là que bon ma bato ebele za spirituel bato ayebi na bango spiritualité. C'est pourquoi les gens ont beaucoup de problèmes ici. Yo ozomona yo ozomona bato oye poto ozana mukanda okendaka vacances te. Ya on a tout na ibino na commentaire. Boy ça on a avantage à mukanda na bango eza nini. Akendaka vacances te. Baninga raté, basala ka ba live. Ba avance akate, ba ken mukanda ba pesiye. Akenda vacances te. Azo savourer mukanda so ba pesiye, il faut savourer mukanda. Il faut savourer en route. Merci beaucoup ma soeur. Il faut savourer en haut. Toi tu ne savoures pas les documents. Ya ngala matsana ba jeune garçon te. Donc onyo comme no pamba. Tu os senga demande na to matina okitsa na ngayo. Ato matina okitso. Voilà. Na kiti sio. So matina okitsa na ngayo. Ato sengi demande na so matina okitsa na. Crise soki crise. Longola na demande na matsana ba pourquoi binote mama loba. Davina loba. Bonjour. Oh, comprendre que nazo kitsa yo. Ngana camarade no senga demande ah. Oh, comprendre que nazo kitsa. Merci beaucoup, Maria. Thank you, Dejan. Merci beaucoup, Maria. Thank you, Dejan. On va écouter ma page. Thank you, Dejan. Fils Lord, bonjour. Lobate, papa. Bonjour, Dejan. Lobate, papa. Bonjour, Dejan. On va écouter ma page. Bonjour, Dejan.
Mbote na yo e Nixon mbote na yo. Wana ba ikoma kasi sandi. Wana ba ikoma kasi. Voilà. Donc des wana. Bato wana nyonso ba bengani bango wana. Ba longola nanu Kinshasa Engala. Kinshasa Engala. Kinshasa Engala lokwa elongi ya Moïse na Mosinai. Kinshasa Engala. Kinshasa c'est comme ma propre. Là où il y a la propreté, il y a toujours des ondes positives. On veut avoir des ondes positives dans la capitale. Ah, yo ali boma koleko. Yo na live abata maboma. Ah, na kamwe hein. Yo ndo ali boma koleka hein. Pe ko ali boma koleka nga po ye na live amutali boma. Na mutu akenda otala mutali boma a plus fou que ye. Na yo pe ali boma mama no li boma tata no li boma ba ndiko so ba maboma. Ndoko ba famille ba ken piano. Il faut qu'on ait des ondes positives. Capitale, c'est le cœur du pays. Capitale, les cœur Yamboka. Cœur Yamboka. Ba salité on attend ba longola ngo ba boaki ngo ba kombole Kinshasa ba onde positive ba koni ma fleur Kinshasa ngali ba tie ba di tant Kinshasa ko ngala ba onde positive ekoti mboka nini eza molili bongo bolinka mboka ezala molili mboka nini ezala molili po bino bo manifester ka sorcellerie na bino toza na besoin ya ba énergie positive toza na besoin ya ba énergie ya kitoko. Alors on n'a pas besoin. Bolela, ngali bolela. Bolela. Pourtant on zokende ko tanda bilamba na nina snell wana. Tant ko kangayo, okoya ko loba snell a chaki bokende. Etali bino bo simba ba touche, ngali na kata live. Bo simba ba touche. Avo somba lo pango na Kinshasa. C'est renseigné, merci Diva. C'est renseigné. Bonjour Guy. C'est renseigné. Mi tuna bato quartier, tuna ba ancien. Surtout sur le somana principal, tuna ba câble mère et les canasé ya banda kuna bino bolingi courir katanaka. Courir so bongate na Kinshasa pour ba câble mère et les kinasé ya banda ku. Botongi banda ku likolo ya ba câble mère. Courir komika abibamba. Po bino botongi banda ku likolo ya ba câble mère po linko fanda na kisenso te o linko somba terrain te otonganda kwa bien o linka ko fanda place ba place ba somba ba vanda ba 50 ans. Merci beaucoup Diva. Biso to nyo kwa mana courant. Biso to nyo kwa makana courant. Et là bino bolingi yango wana. Biso to nyo kwa makana courant. Mais yo tongi ndaku na likolo ya câble mère. Donc, ndako na l'équipe biso communauté d'importance. Pour yo ko somba na lokoso otongi ngo likola câble mais ba obuka. Moi banda ko na ba tie bino ba rouge, ba obuka. Ba obuka. Et à terrain à l'état belge à l'équipe ça ba singa na se wana to ana besoin to réflexionner biloko no so belge à l'équipe. Ba cho ya mai et les kana se ya banda ko na bino. Mai zo bongate. Maye katani maye koma na délestage likolo na bino botongi likolo ya bacho babukate bakobuka yango po biso mai eleka ka bien ba compteur ezongi mai eleka kitoko courant to zanango ya kitoko il faut babuka banda kuna bino botonga likolo ya ba câble mère Kinshasa est comme bien. Ba terrasse wana nyon surtout il faut elongwa mombongo ekoma kaka terrasse bar restaurant boutique kabelo pona nini bozo kene ko sala bilanga na ba Congo te kuna na forêt équatoriale nanu kutu to bokoma te bokoma na forêt équatoriale te kaka malewa mbongo kama malewa mais mbongo wana ko somba graine OK osombi bi o sali bilanga mboka pe bongi mais bolingi facha bongi c'est no mboka ka bete no kaka na ko tikelo sana fufu kaka na ko tikelo sana soso kaka e ko sala mate batu ba bongi saka mboka eza communauté eza peuple congolais lingi bilanga te agriculture de simba mboka kabelo te malewa te restaurant te bar te agriculture de simba mboka
Donc il a kosala makala te. So osui ka mbongo osali boutique à shawarma. So osui ka mbongo OK chino so ba perruque. So osui ka ba perruque omo toule la bino. Yaya. So osui ka mbongo il faut yaya toboyi na biso boki no sa bilanga. Boki ndiko sala bilanga. So koti ba kongwa no sali bilanga na yo. O sali ba bulu no makala. Tango ko bimoteki makala wana. Eko bote lo mbongo. Oko ya te pour le béa ko lela mboka na biso. Mboka na biso so marché parce que on ne veut pas, on veut que travailler dans le luxe. Nga na kenda ti forêt équatoriale nga. Na kenda ti na ngali. Bato alma indo me boyebi ngali, bato bayebi ngali baza a. Nga na kenda ti ngali. Na balinière. Nga na lekala ki ma indombe na balinière na oke olukela bana mbongo. Na balinière. Na avion te. Oleki ma indombo komi na inongo ke na porte kolobeke okoti na kati kuna na kenda tingali na nzela lokolama ngali tout droit. Bon bato ayebi ngali bozawa ngali ti kuna nga na leka porte. Merci beaucoup David. Laki ma indombe na leka porte kolobeke bato boyebi kolobeke bozawa. Monica bonjour. Bato ayebi kolobeke bozawa. Minu jaune makasi moye na live a mutaza minu jaune ngana kamo kene na live bato ba minu pembe minu jaune ndeni bato ba ebi kolobeke boza awa kolobeke boza awa kolobeke il faut oleka nanu laki ma indombe apo komi na inongo après okenzela kolobeke tina ngali na kyoluka mbisi oni make mwana so aleka ngali na kena tina ngali place bangongo libazaka ya minene na kena na mboka ntia babolia kuna na leka babolia kuna na kenda po ani na sala boutique kabilo te yeah, je suis venu me soigner parce que na koma ki drogueur wana ta on a mena na drogue te so na yaki a po na koma ki drogueur. So na koma droguer atenga na oya osani mboka solitude nga na agitant na linga famille nga na agitant na linga vivre na famille na linga vivre na solitude na zabo na fa na chambre nga moko ana azota nga kana téléphone bana koko na nga za agitant na linga vivre na famille na linga bakoko na nga bazinga nga na kenda tsikuna na bato te na libaya o bankutu banyoki bamushi na leka nyonso na kekfo na keti inongo na lekiti na kengali po porte eza na kolobeki me mutu Kongo soki mutu azwi mbongo eloko ya liboso aokatisa mai ya Turki po ya poto. Soko aye poto akomi kombata omboke soki ne mabe mutu loko ATM ayana mtango ndenga zoki mbongo wana na finka ndenga zoka mbongo na winner po na zonga kokosala bilanga na mboka te po na kenda kosala bilanga na inongo te po na ye aya awa akenda Mayotte po na nini TM okenda kosala bilanga na yo mto sana posa mboke bonga po na nini okenda kosala bilanga kuna te osonga ka inongo te place utaka. Pona nini ozonga ka inongo te, pona nini ozonga ka inongo te yo TM. Oya poto pona nini. E bembe na o tufi na ya mama na o. Oya ka akosani. Oya ka akosani. Iyo muto lingaki Kongo koleka pona nini okende osala bilanga TTM. TM pona nini okende kosala bilanga te 1m2. Pona nini okende kosala bilanga te. Yo TM avant kata live na lo banana TM olembinga pona nini okende kosala bilanga te yo muto lingai Kongo mi falo que lo sala bilango lesa ba congolais oyaki akosani tango gagner ki na winner yo utaki mboka place bilanga ezalaka il fallait que lo sala bilanga il fallait que koteka okende kuna tina lokolama okende zwa mbisi yo ye poto 1m2 mukono mono nde na obeta na baso longo li photo na ngaso na monio na obeta hotel mutu munene lokwa brique tala mutu elongi munene lokwa asani ya mbele lokwa asani ya porcelaine
tala te munoko munene longi munene mutu efandi likola nzoto le nzoto efanda likola mutu azwa ba lox atia ba lox na mutu po mona na rapo mukuse leki mukusi tala mutu munene soka vandi na live kaka mutu emona na mapeke mona na te kaka mutu wana ya munene na munoko munene lokola crapaud tala mutu munene kata na suki kata coiffe soko omona so kati coiffe omona na boy na live so kati kata coiffe kata pelouse TM kata pelouse mutu mamona na kana mutu na suki nzoto emona na raté na peka médiocre tala ye 1m1 bino ko lobi 1m2 1m1 tala munoko panzana lokwa cabinet a poto oya ko loba na batu mutu moko tangi classe te o sala ba analyse à la con mboka ngoyo mona ke bon bandana loba na makamba politique nde biso to yaka na ba argument yibino boya na ba voice boya na ba argument ndenga na ye nango bona ocho sala analyse na expliquer batu pourquoi bazobuka banda kuwana yoko koka TM olobaka ololoba au revoir olobaka au revoir ololoba au revoir olobaka au revoir ndoki outi village mutu autaka village so azwi mbongo azonga village akosa bilanga yo lingi mboka mokima na poto okoma ofinga mama kongo mutatindela mbongo olonga na mayotte okomi na mayotte violé mwana mwasi ya bato okomi na kaka yo moko pede kaka yo moko tala mutu wana brick asa mutu ndeni yo kana la sabino mutu tala mutu brick auta village azamu kusi azaka na mutu soka azoya kuna kaka mutu disons merci mutu munene wana ya TM mutu munene azoya pa solo ba makamba politika kansi ba obenga ba ko bengo te nani azwayo yo pa nani azwayo yebi ko tanga te yebi ko komate oye poto tangi te okobi nani azwayo ata $10 okozwa te nde ba ko sabina soko le makamba politique ba ko benga yo ba ay bo kozwa te liste c'est seulement na Kinshasa to kanga ba porte to kota to kanga ba porte pou muta okota te muta obimate to zana na kati finga Fatima tsa volume yo muta wana posa obongsa mboka wana pone obongsa ka tanga kabila te oya obongsa lelo na yo kutu ba yoka kote olo ba no tala ka TM azo matisa muto ka yuri tala mbebo munene lokwa ventouse itala yuri mbebo munene lokwa ventouse yuri ye moko asala box mi no se buka na munoko azo elo kote na box mate ba kole ye wana zo mbongo kole ke me yuri kalenga mte ba beta na bitumba no sa bunda tala mbebo lokwa yuri munoko elongi lokwa na ebite elongi ya yuri lokwa sentinelle ali felo ofunda inga iba refulenga te na debale na biloko muta yebi ko komata yebi ko sala mail te ba salela ke mail ofunda ke ya mukanda ngotina ke pas maire ya ville ni otina ke pas préfet ya ville ni po fo funda mutna poto fo tina pas préfet otina ke pas préfet ya ville ni yebi ville na fanda po funda ngai fo funda na préfet ya ville na ngai il faut funda ngai pas préfet ya ville na ngai yo okene na préfecture nini bino boya omana nga makwanza illettré to mona nga Ségolène Poufias ya okuta na mutu atango kanse na olenga okanse na okima tala mutu munene olembi ko chat by voice onga mona na ngo ochela ngango okapelenga kakati jaloux mukolo mwana 1980 bibo azama na 2006 yo ba ko sala examen miku akala te zelo komona yo kansi nga na tiki yo nga na tika likambo te illettré.com il est très pro max ba osala examen mikuwa mwana 1982 alobama aza mwana 2006 avocat na ngai azwi dossier na yo balinga kote bato mayoti batindi kombo na avocat na ngai aza na bakolandelo yo ata prési combien d'années yo ba osala examen mikuwa batoli to kango kana lokuta moko pour comprendre poto yo yaki o comprendre ngo
tala mutu munene mutu ana mukanda aokosa wana oke musala asaka live net asala live na 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 15h à 4h bandi musu na 20h mutu okola OTT là illettré moi accompagné na wana ba illettré OTT là illettré illettré.com OTT là illettré.com mutu asa illettré ezaka yo na OTT là ba illettré OTT là uta village poto atangi wapi OTT là yebi kozwa papier boya tanga aya osala biso lecture OTT là ya kosala lecture OTT là na TM na osenga bino bosala lecture bayebi te ota l'association de association de batali ya bazo association ya bazo bazoba association ya bazoba tala OTT là ke na sona na ba manuela akenda sona na OTT là illettré on a lingata panel na été bino mo mono OTT là lobali kama malonga OTT là asi alobali kama malonga na linga matise na panel na ngate ye moko alobali na linga na matisa ke awate te emoso mata a o eza panel ya bato mayele aba matisa batu te basala dicté bayebi te bayebi otanga te bayebi kokoma te OTT là na TM na yuri kalenga tala monoko lokola ventouse abotama oui abotama le 8 janvier 2006 YTM moi en 2006 sotali TM Coco TM amu aleki ya Prince bosi bomona bachelo ya Prince na ya TM leki ya Jonathan nga TM leki ya Jonathan TM donc Prince amu kolo ya TM villageois Coco ta musu posa moi en 1978 tobino okataka agnet bozo kata mutu ngombe bokata age lokwa bokata mutu ngombe lokwa ba okata tabana tabaski ona age ya tabaski bakata age lokwa ba okata tabaski lokwa ba okata nini taba mutu na tabaski bandoki mikolo baza abakaka na bolingi bomwana muke yango bosala eloko te siko bino bana mike boyokela koko likuni ya ndeni yo mwana muke ozoyokela nga mukolo boye likuni ya ndeni omoni nga na mbongo nango lingi ekoma ya yo omoni nga na mbongo nanga na lakisi okomi ko mbalakisi mbongo ya ngai ozoyokela ngo motema mabe pona ni po eza mbongo na nga mbongo na ngai yo ozoyokela ngo motema mabe pona nini mbongo na nga nga na lakisi mbongo na nga na fungoli sac na nga na lakisi mbongo na nga yo sokela motema mabe pona nini mbongo eza ya ngai yo mwana mukie okozwa koleka nga mosokela koko motema mabe boka musanga mwana mobali asala live na filtre asala video na filtre nyonso tosala na filtre mukuse chindo ngaya olembi ngai nakokutana nayo ndenge nakobeto babule mukono kuta no TMD na tambola na Paris ngamo nde na ko beto babule na ko kango na bani ko bundisa comme ça na oyeba force mukanda na yo na ameka inga na kindoki peti yena Jael ba ko mekanga na kindoki nde na beta bango na butu nde na beti bango na butu ndenge na beti bato na mibale na butu Jael na TM na na wesa no vérité nzamba zo katwa dimanche ba yelinga na butu nde na beta ki bango na tout TM na Jael na butu bandoki boya susu merci beaucoup to kutana pourquoi le dimanche to sana sur live ebele le dimanche na sala day live so na kati bweti ba 16h no sa sur live moko le dimanche na sala day live so na kati bweti